Mbote mingi balanzi émission na biso tozokende wapi na sepeli vraiment kokutana na bino bandeko na journal de ça dépend place bozali eza bon maman Nicole Moisanza osalaka bino émission tozokende wapi eza bon pour un changement ya mentalité vraiment eza ko permettre biso to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu kati na ba famille na biso pe kati na ba relation na biso. Alors na sepeli vraiment lisusu ko leka na vidéo ya lelo bandeko na komaki na obana na 19h30 bolimbisa mwa moke par rapport ya retard ya air et moi écart ba retard oyo ya 20 et quelques minutes par rapport aussi à ba connexion ba réseau ya mo réseau ko tungisa pe mais naza on a toujours pour na ko avancer et puis pour na ko baksa un plus na kati ya communauté na biso na makambu oyo tokutana nango des fois et nazo pesa pe bambote mingi na bandeko nyonso tu oyo bolingaka mama Nicole Moisanza oyo bosepelaka na émission na nga tozokende wapi bambote na mama na biso Diamant Gold et bambote lisusu na mama Esther Rodriguez bambote na mama na biso Solange Deco la grâce et bambote na mama na biso Nadine Kulu Mwanga bambote pe na mama na biso Viviane Tessa pe bambote na bandeko nyonso tu oyo des fois ba misusu pe bakotaka misusu bozalaka vraiment visible boete na ligne. Alors so maman Nicole à l'équipe na si toza pe na baete awa na zo pe moi mpepe mais devant toujours la communauté et tobosa na rangote surtout nga na bosa na raté des fois na kati ya communauté na biso batamangala makambo eza ebele vraiment il faut ba changement ezala et ils osenga pe na mutu oyo vraiment aza koloba makambo na biso surtout ça complexe et puis sans quand même kozwa part ya mutu mais kozala au milieu pour na kosunga pe bato donc eza lokola ba émission tozokende wapi nasi bandeko bele bomoni sujet na komi ba mbote mingi kana Miss Mongo et puis bambote mingi na ndeko na mama Rama et puis bambote mingi na ma sœur Laetitia Lutona Dio ba gros bisous nasi bomoni sujet na komi sujet oyo nasi bandeko mingi bauti kozwa ba vidéo oyo eza ko circuler na messenger pour na ba mama na biso moko azali ko passer amour na mobile na ye vidéo eza partagé nasi à part Facebook eza même pe na ba WhatsApp donc ba vidéo wana ba panzango mais ce que beaucoup plus nga na ko beta c'était na mentalité ya ba congolais ya bato mangala et puis na ko insister moi moke na façon oyo pe bato su bato zo sungana te c'est vrai vidéo wana ekoki ko choquer bandeko ndeko oyo a partager vidéo ya mama na biso oyo azali ko sala amour na mobile na ye et ndenge ba exposer na niveau ya média boye mama wana msusu pe zaki intention na yete mais msusu pe ndenge wana azalaki piégé. Alors bandeko na ngai tunazoyeba te épidémie oyo ekoti na kati ya communauté na biso même na kati ya bato mibale soki baza na bolingo bandeko na ngai bato oyo basalaka ba vidéo ya kofilme boso bazosala amour ezali moto olingo tourner film ya sexy boy ko excuse nga na terme film ya pornographie bato wana des fois bamindele eza musala na ye a se décider azwa mbongo place wana mais étant que na niveau ya ba couple atakaka ba couple pe na ko beta sete oyo parce que peut-être msusu atande bandeko bazoloba aza mobali na yete mobali ya bato mais atana kati ya couple ndeko na ngai ya mwasi mobali msusu asambwaka te bozomona ndenge ni papa mwa mobali wana soki azalaki ata mondele tokoka koloba aza raciste mais aza noir bambote mama Julie Mbuyi noir bambote ma belle Rebecca bambote pe na mama na biso mami Chris mami Cordi Chris bambote pe na mama na biso Grâce na papa na biso Sami Ndombele
ata soki aza mobali na ye te me ndeko mobali wana oyo azopase amour na ndeko mwasi oyo azwi temps ya kofilme ndeko mwasi wana bandeko na biso mibali ba africain vraiment makambo oyo bino boza kosala est-ce que bozotrouve yango vraiment etant que bapère de famille etant que boza na bandeko mpe misusu ya basi parce que soki oyo oza ndeko mobali misusu babotaki oyo na bandeko misusu ya basi to ndeko no mpe ya mobali akoki kolinga mpe mwasi mosusu me okolinga te ke non eloko wana ekomela na famille na yo alors soki ozolinga te eloko oyo olingi basala yo te pourkoi kosala yango epa moninga ndeko mobali oyo azwaki ta ya ko azosala amour na ndeko mwasi azofilme ndeko mwasi soki mpe ezalaki mosusu mpo ogarde yango naleki mpona kobeta sete bandeko bokeba na milimo oyo eza kotourne sikoyo na tas de la fin oyo tokomi parce que même na niveau ya lévitique eboyi makambo oyo okomona mutakala mutu te mais oyo biso tokomi komona na communauté na biso mpona nini mutu mwindu mutu mangala aza excité na biloko oyo ezali neti bamitakala mutu mwindu aza excité ya komona misusu ke non video moko oyo eza ya bamour bambote mama Sylvia mbote mama Yvonne bambote kana mama Bobo Akeye. Alors mpona nini mutu mwindu africain tozala makambo oyo tokoki kopartage mpona kotosedifiane entre nous eza ba video te modele ndenge nzoto ya ndeko na biso soki esalamaki lobi to weekend oyo bazofungola yango vraimen na ndeko mobali na bato oyo nyonso tu bozwaki ba video wana bokopartage yango mpe lokola lipa na nguba soki bopartage yango epai ya bato ya media soki bopartage yango epai na ngai oyo ozwi video bi nalakisa mama moi sanza eza mabe te suka na ngai parce que ngai naza moto ya media mais sikoyo ndeko na yo ya mwasi ntango yo ozopartage yango merci beaucoup ma belle ntango yo ozopartage yango olobi ke mama Bobo Akeye nga mama Bobo Akeye toutaki kosolola ne kala mingi te nakokaki kotindele mpe bavideo wana video oyo nauti kozwa ndenge nzoto ya mama ndenge bazofungola yango mama mpe aza na ye na telefone azopase ya moko na mobala yango oza na yo mpe na telefone olie ozala ta misusu concentré ke non et comment se fait-il ke non ye ozopase ya moko na moto oza na telefone sikoyo mama na biso wana sentiment nini oyo mama wana banda ekoyoka bozomona makambo ndenge eza diabolique satanique parce que ye aza na ye azosolola na ye ndeko wana mobali ye ndeko na ye ndeko na yo africain congolais to angolais to brazzaville mpo bazoloba mangala ndeko na nga mobali komo kokokoma na niveau ya kofilme mpe yo moko ozofungola sexe ya mama na biso wana ozofungola yango bien mama malgré azalaki ata na telefone azokose distraire na ye mais comment ozwi yango mpe ofungoli mpe ameme te soki ofilme soki mpe ofilme na elongi no mpe na ndenge emonani oyo mpenza ke non osalaki nini piège ya kopiége ndeko mwasi wana yo moko mpe na kati na yo mpe omonani mpe mbala moko omoni sikoyo neti mabe yo moko osalaki bato mpe na media bamoni yo mbala moko me ndeko na ngai ibera mobali ata kutu mwasi yango olingaki ye ya tembe olobi ke non mwasi oyo ndenge eza boye bambote mama tititi ya tiana bambote papa héritier songele bambote papa edi kitoko mama fifi mwana kil kanes jojoba bambote mingi na bandeko na opesa bolimbisa ifo opesa mpe bandeko na nga bandeko bambote oyo bozozwa ata na bino ya kokota quand même c'est gentil il faut kopesa mpe bambote na bino mbote mama Yvonne. Alors ndeko mobali oza mondele te soki oza na besoin ya kokushe na mwasi mpona kofilme toza na mboka mondele kende kosinscrire place oyo basalaka bafilme ya pornographie tantine na ngai ndeko na ngai ya mwasi ata mobali aza na Afrique ata asengi yo foto na WhatsApp même ya mutakala même video kotinda ngo te oyebi pourquoi parce que bakotransmettre yo esprit ya mari de nuit okozala nango parce que c'est impossible okoki kosala amour par correspondance te
oyo amour nini ekomi par courrier recommandé botia yango mpe soki na poste soki mpe na nini amour par recommandé wana comment moto oyo ozotindela ye bavideo wana to bafoto wana aza ye moko akose mastibe na ye yo mpe ndeko mwasi okozala wana misusu baesprit oyo kotinda yo vraiment keno okoma comme soza na mobali eza baesprit wana nde ya bamari de nuit moto koya kokota kati na yo. Quand même, il faut pas stopper un peu babiloko misusu. Des fois, eza neti chrétien. Ozomona moto ozotanga kombo nzambe. Mais comment ko sala amour bongo yo soit disant oza moto yebi nzambe te papa moko ndotonde ko mobali na yobi chérie le quoi toza musika kamata photo oyo tindela ngana na mona mama oyebi lobi te même mobali futu soka botina bana 5 na mwasi soka botata bana 6 na mwasi boyebi te lobi msutu bakoko panzana sikoyo ntango ozopanzana o biloko oyo tosalaka biloko boza kosala nga ata naza na couple na mobali touti kodebate na sujet wana mobali nanga papa kamera ngabi ebandi mpe ndenge biso mibale tokoki kosala yango botie bakamera na obanda kofilme ese toza baacteur ya bafilme ya sexy. Coucou ma belle Galia de Jésus, gros bisous, maman Rita Nsenga. Alors, comment ezali bamili momo komala mute? Siko ya boinde ko mwasi ofanda emsu na poto mobile azolingo te parce que suite ya ba photo oyo tindi na niveau ba WhatsApp ba vidéo oyo mobile omoni iniquité ya mobile wana na l'invitique boyi. Déjà nga ko tuta ba tindeli nga boyi libabe combien misu na nge moni misu okutu faut les kaba désinfectant. Misu na nga ko tuneza wana faut na désinfectant on a prié na ba prière. Mawa mingi kana misi mongo. Alors, comment se fait-il que non bande qu'on a biso? Oh, il faut que ba vidéo soit disant ceux qui mobile wana piéger moi si. Ce qu'on soit en autre tindeli muto média. Ce qu'on tindeli nga maman mo estanza. Ko protéger nde kona yo. Protéger nde kona yo ya mwasi. Ata kutu soki mbanda muto asali biloko wana. Nde kona nga mbanda, nde kona nga ya mwasi. Oyo soit disant mobali na yo aza mbulu msusu ake koluka mwasi msusu après mobali na yo na sentiment wana asali video na mwasi wana ndeko na ngai ya mwasi mama oyo yo justice na mokili ngo sa d'après yo tango osali justice abongo yo kanisi ozali ozwi solution opambwami to yo nde moto kozwa punition même na miso ya nzambe parce que yo humilie ndeko wana mwasi en même temps au kotisi ba esprit mususu na kati na bato bongo mibalo bazala sensible na masturbation modèle vidéo ezo ko circuler na Facebook na ba WhatsApp bongo basi ba lesbienne bakomi ba lesbienne ndenge ni na communauté na biso. Coucou mama Solange Aina basi oya ba lesbienne bakomi ba lesbienne ndenge nini si bakomi ba lesbienne pe na ba shaka ba video yo ozoko yo muto opiéger mobali na soki afimaki makangu na ye ozongo lobi aye mwasi akosambo osambo si etendeko osungi ndete osungi public oyo bana na nzambe to osungi ba moto obi kanda nzambe nini eza likolo na yo ngana mona même pe video moko ya pasteur moko batika pasteur wana mutakala. Pourquoi au pasteur wana ki kolinga mwasi ya mutu eza malamu te aza ata tala bandeko ngana koma kiloko moko sali ma belle mama Shilo Jova musantu azate na mokili oyo yo za na péché na d'une manière et d'une autre mama fifi mwana kin alanda aza na péché na ye na ya mususu moi isanza pa aza na péché na ye ndenge mususu donc toza ba parfaite peut-être péché mwasi wana sali ya kokushe na mobali ya bato wana. Alors yo sikoyo moto moni ke mobali no asali bêtise wana okoko zongisa mabe na mabe te. Par contre ndenge yo osali boye obi ko communiquer bato minima ya ba mari de nuit na ba femme de nuit donc misu na bato misusu ebele bandeko na ngai faut kosomba ba désinfectant na ba pharmacie ngako tutango nazotala ngoko nazokoka kutu te moko nazotalaka boye moko nazotalaka boye opo bible elobi mutu apesaka oyo aza nango mais nde bandeko mpe batindeli ngango basali mabe te parce que ntango toza wanga naza wana na nzambe apermeta na ye na émission boye ya changement mentalité mpona kosunga mpe bana na ye boni video oyo epanzani bopanzaka makambo ya Congo
bopanzaka makambo oyo ekoki ko avancer biso bopanzaka makambo oyo keno bana na biso amoni ke mwana mama Sylvia mwana na esalaki mwa eloko moko intégration boye au partager mama Nadine nkulu asalaki mwa vidéo moko boye ya kokanga suki boye au partager po avancer biso nga kutu bo il faut bofuta misu na ngai parce que ne na so na sisi maman na juka désinfectant na bandi o yanga musala na bandi sur pe ndo na holala ka na nini na mabele po bo pikiliki onga na moni ya papa wana moi kutu te okanga misu boye te pourquoi bozo sala boye bandeko na ngai bambote les grands combattants papa ya biso Thierry le commando maman Laetitia Lutona du mama bazo yeba te bazo kopesa bato mususu molimo mabe ko partager vidéo tala ba congolais boye bozo yeba te na micho yo YouTube akomi ko supprimer ba vidéo oyo ya mabe ntina ba estrangam bakomi ko supprimer omoni sikoyo ba congolais ne mi bakamanga lebele ba yeba te monde pe kaka ba système ngo ya ba makambo ngo ya ko partager boye mundele pe bakomi otimbela yango na bandeko na to tokomaka na biso kosambela toyebi te msu fin du monde ekokota ni na fin de l'année oyo po modele oyo communauté na biso surtout bato ya mangala modele buzobe ezozala modele buzobe ezoleka nayebi te soki bapère de famille oyo tala soki oza père de famille oza mère de famille tala soki oza na proche na yo oza proche na yo azalaka ne moto amédia te boyebi bétise bato bazosala misusu mwana mobali azotindela mwana mwasi ya bato donc mwasi alibala mosusu ya bato azwi video wana mama Chilo Jova video wana ndenge mwana mobali wana azokopermettre afungola se na biso abasi azofilme yango ndeko mobali mosusu aza na ami na mwasi ya bato na Facebook. Comment se fait-il okokotindela video wana ya pornographie na mwasi ya muntu mosusu? Est-ce manque à respect? nayebi te ba yango ngala lobi bato balobaka français mingi bazokosa biso na bafrançais mingi tala nga naza na babricolage ya bafrançais pamba te bazokosa biso na omona mpe motu asali makambo wana po elongi ya garçon nazomona aza na baaccent circonflexe garçon aza vraimen na baaccent makasi epuis nazobeta sete na bandeko mibali oyo boza baami na bato nga na boyi na nga te nga moi sanza lokola nasalaka na media naza na droit ya kozwa bavideo nyonso to mais soki botindeli nga okoki kotindela mama Esther Rodriguez te etant koza mwana mobali ye aza mwasi ya bato okoki kotindela ngo Miss Mongo te okoki kotindela ngo mama Laetitia Lutonado te okoki kotindela ngo mama Bem Queen te okoki kotindela ngo mama Mire Bonard te parce que ça moi ça tu t'imagines ce que ce mobile maman Félicité Nyongoni amoni vidéo wana o Félicité na ami na ngate ami bon yo ami ya mobile e bandi boni yo kende kotindela ami na yo ya mwasi vidéo oyo mwasi na mobile bazo ko sala rapport na bango en plus mobile nenga za wana azinjo to na biso ya basi afungoli yango le compte na maternité le quoi maman ngo po ndira za ko bimisa bana ya mama pasa ta quadruplé. Vous avez ba erreur musu bande ko mbali bosa mabe bosa mama be na mona kimemi kana na ngai Amina Sidi mama na biso o asala ka émission nzela ya sika abetaki sete si bande ko mibali oyo azuko benga mwasi na mwasa bat na ba 23h na ba minuit na ba heure nyoso to lingi alors mwasa bat mais bozui bateke no ba mabala batu misusu combien de fois anga na zo sabi na yebisa ka bino tous les jours bande ko ngana zo par jour ba appel ata 3 fois parce que tous on a un problème sérieux. C'est quoi papa na biso? Papa. Banazo mélanger terre. Yo benyo boti bana na poto. Yo benya maman. Maman wana o pazo ko filmer na azo o bazo ko filmer ye. Maman. Yo pe ozo sala moboye. Na téléphone ni sou na matoi. Ozo kata bande kono basine bate kate ndenge nya kozwa soin au moins tele no mobile wana moni ko oza mwasa ko bala te peut-être soko za kino pe na téléphone te o kota ki na monde ngo ya 8e siècle peut-être sou mobile wana ngaka mono oza mwasi moko sérieuse le fait ko za ki na téléphone na maboko
oza na téléphone na kati ya mbeto ozopase amour mama omoni imprudence oyo osali omoni négligence oyo osali esali ke ndeko mobali wana mono comme si ke non oza mama moko oza faible donc oza na mama moko oza adamu ozalaki na besoin kaka ya sentiment ebongo yo ndeko mangala soki mwasi wana mpe azalaki nde mwasi ya faible soki aza mwasi ya faible yo fozwa bomama na biso nyonso tu bozwa mpenza bomama na biso nyonso tu yango mwasi lelo mpenza na milie baafricain biso bato mangala mwasi aza lisu na valeur te vraiment ata bino moko bapapa na biso mpe yo ozosala ndeko na yo poso oyo ntango nalobaka na bino keno mundele aza raciste te mutu mwindo aleki motema mabe koleka ndeko na ye africain bondimi nga sikoyo bakuku mama yuyu la grande dame bondimi nga sikoyo keno mutu mwindo mutu mwindo aleki mundele na kimotema mabe bondimi nga. Comment se fait-il que mobile babengani penyana mwasi na ye allo chérie bien ndeni bien tokutana mpona pokwa madame chérie après ce qu'on dit qu'il y a dans idéologique non donc azwa penya maman biso femme africaine atanda biso kaka boye lokola makayabu alors mwasi pe azoyeba te comment atisoki ezalaki ata mundele nde biso nyonso lelo tolinga kokende ndele totelemaka na baambassade ya mindele tobeleli bango ki raciste bongo sikoyo ndeko na yo africain vraiment africain papa oza na bana na ndako n'est-ce pas oza pe misu na bandeko basi bazwa ndeko no ya mwasi ndenge na miniti oyo video ezokosirikile nga futa fana bandémission nafandi kaka nayoka na whatsapp tata ntango kaka namonaki donc nabi oyo natali surtout bopikilika papa wana naposa mamango ezokobana na te nabi te nakodesinfecte miso akwe parce oyo boye po eza elengi te mpona kotala déjà bango mibale baza na toyebi baesprit nini ezokoanime bango te pourkui nazobake oza ndeko mwasi tika makambo bafoto ya kotindelaka ndeko mwana mobali na bawhatsapp bafoto ya mutakala tika kotinda bavideo ata lobino ayaka na nini na skype mama okanga kusen no pamba parce mobali wana kozala wana te okoya kokanga kusen na yo pamba parce soki moto aza te oko se soulager comment mais eza ba biloko moko yo ozoyeba te mais eza ba inspiration ya ba femme de nuit ya ba mari de nuit moto ezokota yo na nzoto yo omona kino ate eza paramo et puis bato oyo bazaka na envie wana baza bato il faut baleka na ba délivrance baza na ba démon soki démon eza moke 10 mois to compter wenda un démon donc 3 démons toketi na 10 ndeko na ngai ya mwasi oza meme na ndako ya libala ata batieli yo mutuka yango na libanda mobali wana alobi na yo ke non mama kanga foto tofilme totia kamera soki selfie soki certifie oyebisi ye vraimen alobi ke non zwa voiture na yo to ngai nalingi na ngai molimo oyo te baloba na vie on ne sait jamais Mama Rita Nsenga lobata esprit diabolique oyo ezokocircule na communauté na biso ba vidéo oyo ezopesa ba ampleur nga nasalaki vidéo ya mama na biso sous-marin wana oyo nasalaki bakambo ya oyo azwaki problème ya mobali ne vidéo ya mama na biso sous-marin ntango nga nasalaki yango titre kaka natiaki kaka ya mutakala ya mama akufeli na ba oyo ezalaki na YouTube ba oyo ezokoloba kosala ndeko no mabe te koyina ndeko no te video oyo etalami eza oyo nga natiaki mutakala ya mama akufeli eza video oyo etalami makasi mais comment ndenge nini bapapa ya ntango akala na bamama ya ntango akala bazalaka boye te mama ya ntango akala moni mutakala ya moninga na ye mwasi boye akemba boye azwi liputa boye akangi mais oyo lelo akozwa nde selfie azwi atie mutakala ekeye longo eke na téléchargement eke na escangame ekeye epartage na nini sikoyo mutakala wana esekopesa biso mbongo to ekobakisa nini na kati na raisonnement ya bato to na kati ya mayele ya bato parce que toza nano na basagesse ndenge moko te toza mpe na baintelligence ndenge moko te donc toza kose communicane awa donc tokomi so kose communicane bamitakala vraiment ata bino moko bandeko na ngai ndeko na nga mbala soki ata ezala oza na paster aza ndumba azokopiége
etumbu eza na miso ya nzambe osambwisi iniquité ya motu osambwisi yango eza etumbu moko makasi yo mutu oyo ozosambwisa wana yo te mutu oyo ke non olobaki nzambe opambolanga non yo kobetama parce bato wana nde bazalaki wana so baza na bamari de nuit na bango na bafemme de nuit na bango baoyo baza baesprit faible na miniti oyo nazobisa bino video oyo wana ezoleka na miniti oyo ezosunga bato mosu ya bamasturbation balesibiane mpe eza kosunga bango botala ndenge diable atelemi na kati ya communauté makambo oyo ya kitoko oyo ya makambo bamboka na biso makambo oyo ya misusu okomene te papa Donat Kinza papa Donat Kinza namona opeka okomi papa ndeni namona kote me misusu bazosegene te bavideo ya pornographie bokomi kopartagele biso lokola lipa na nguba soki bopartage ngai nazoloba oui pas de problème pourquoi naza muta media misusu bakoloba ye baza aza mwasi ya bato ezali misala oyo nga naza parce que naza wana mpona nayebi te baoyo bakosepela na nga na baoyo bakofinga nga donc ntange nzambe atie nga awa eza mosala ya public donc nga eza normal nazwa ngo me mibali oyo bozoparvenir kotindelaka bavideo pornographie wana na basi ya bato ata na bafiancé ya bato boza baimpoli il faut kotika biloko oyo eza manque à respect ata aza ami na yo mwasi ya mutu yo oza na droit ya kotindela video wana na Afrique toza na baresponsabilité ebele eloko eza prioritaire na kati ya biso na réseaux sociaux eza kose communicane koyebana ate yo ozaka mopesi na biso nga nazaka mosala réseaux sociaux mpe basali biso yango wana modele oyo vitesse oyo baafricain bazolekila nga nalobi soki boza na besoin ya bafilme ya bapornographie bokende place kos'inscrire place oyo batournaka yango bandeko na biso ya mibali nyonso to eza bino nazomélange te bapapa na biso ya baafricain kala bapapa baafricain bazalaka na barespect mama fille de grâce kala bapapa baafricain misusu naza komélange te okomona misusu afani na mama wana atie radio boye baza koyoka na bango nzembo ya radio basakwe bazoyoka na bango Maria Louise bazoyoka na bango kala mais oyo lelo bapapa na biso oyebi bi oza na mwasi na ndako omona yo wana depuis fandeka na réseaux sociaux na WhatsApp odécouvrir vidéo ya mutakala okomi kopartage ngo lokola lipa na nguba obosani ke oza père de famille supposons que mwana na yo azotala siko ba vidéo yo kozala mutu liboso bandi koyebise ke non laisse arrête ça non oui le kitaka ebandanga na likolo ekitaka na se eza bino bandeko na biso mibali papa na biso dide dadi forme shore esimbi papa tika nanu koseka papa ti lelo ndenge eza wana nzoto ya mwasi esambwe boye mama wana modele nde basali ye chasse à l'homme boye mama wana modele ndenge nzoto na efungwami lokola bazosala ye opération eza parce que eza bino bandeko na biso mibali tosali bino nini niongo yango nini toza nango tofu na este kuna femme congolaise aza maltraité bazokotisa ye banzete na se ya basi bongo oyo ya bino bozokutana bacopain na bacopine atako to soki mwasi yango mpe alekaki minoko oprouvaki obi ke momi oso nazwi ye yaya oza na ndeko mwasi te oboti mwana mwasi te bongo yo mwana na mwasi soki oboti basali ye boye bon na monde yango mpe lelo tokomi na bapapa bakomi kokushe na bana na bango ka basi bamisusu nazomélange te bamisusu baza wana mpo abima danse mpo azwa misusu nini mbongo aza prête à tout mais toye mpe kobelela nano ekomi na trop tard te peut-être baoyo mpe bozosala yango ya manque ya conscience alors borespecte basi nyonso to baza na réseaux sociaux basi nyonso to oyo baza na réseaux sociaux yo ndeko mobali soki oza na video oyo papa mama na biso bazosala ye opération yo kopartage yango na ndeko mwasi te soki aza mwasi na yo te soki aza ami na yo ya Facebook alors que misusu ndenge eza wana bokomanaka pesa ye respect partagelaka ye bavideo mosusu
oyo eza édifiant kopartage te ke non o te tala master na bino master na eza makambo ndeko na biso ya mwasi mais tolingi te ke bino bandeko na biso ya mibali oyo bozala bandeko misusu ya basi parce nga ndeko mobali moko asololi na ngai ayi mama mo isanda tala na audio moko boye aza mina mwasi na nga video ya buzoba wana azopartage yango eso epa mwasi na nga mpo na nini ndeko mobali mbotende ya ndeko papa Itela Buyaba mpo na nini ozopartage yango epa ya mwasi ya motu asala na video wana ni aza mpe mwasi na yo zwa video wana yo soki batindeli yango zwa yango tala yango na mwasi na yo ya ndako tozala mpe na barespect na réseaux sociaux nga naza wana naza motu nasalaka émission soki otindeli nga video wana eza problème te mais borespecte mpe basi ya bato oyo bandeko mibali boza na bango baami parce makambo ya kongo ezoleka awa bainformation ebele makambo ya kongo apart kaka nde bakombate ebele mosusu bazwa baresponsabilité wa bino bokosutukaka misu na niveau lundi boyoki yo ya bino eleli kuna mpo nde basoki babelge besi batie bakomando na bango na braza kuna bacongolais omoi problème oyo eza na biso bacongolais net nayebisi bino video oyo nga natiaki ya mutakala etalami maru na miniti moke na tie 3 quelque vie sikoyo nano esala ata nini te une semaine te na YouTube mais sikoyo so natie makambo oyo eza ya Congo mpo ezotalama na kilo yango nga nalobaka nano envoûtement ya mindele na ya biso eko eza ndenge moko te ondie ya biso baafricain eza makasi ondie ya bamindele eza mwa moke mundele na makambo ya boye akootia meme moins de 10 ans epi ndeko na nga mwasi porte plainte mama porte plainte na bandeko nyonso tu oyo mutu oyo nanga partage soki oyebi parce que eloko oyo ezozanga na communauté na biso eza baloi parce que à part komema makambo mosusu na ndenge ya juridique ke non mutu mpenza omoni nazoloba meme na bandeko na biso bajournaliste bopartage mpe photo te eza bien te aza mwasi lokola biso nyonso tu sala video neti mo isanda azosala nakozwa ngo te natanda lisusu nakotanda nzoto neti namonaki ya papa na biso wana nakotanda ngo mpona nini nakozwa mpe nzoto ya mama na biso nakotanda ngo pourquoi mais tokozala wana mpona kopesa juste conseil parce que eza lokola neti tozolakisi yango ese eza foti na ye mama wana eza foti mwana mwasi wana eza foti na ye te azalaki nde piégé. Alors, avant tout jugeaka bato parce que toza bato tout toza parfaite te toza bato toza na ba erreur biso nyonso bambote papa na biso fidèle langu opesa madame mbote puis bambote na papa la grâce bambote na mama mami makuka ako biso place ozali mama mami. Alors toza wana vraiment mpona kosunga na bandeko na nga bandeko oyo ya bamédia mpe misusu bamonaka makambo te bokozwa mpe foto ya mama bato wana bozwi botande sango eza foti na ye te oyo ya biso sous-marin tomonaki wana oyo akufelaki mobali ya ye ezalaki video normal ye moko azobina ye moko azosepela mais oyo mama na biso makambo esalami bazosala amour na mobali ndenge mobali aza kofungolaka ye ndenge mobali ndenge eza wana ayebaki te mobali wana nde moto azalaki na intention mabe papa soki sikoyo ozopase amour boye ozwi mpe sikoyo video obandi kofilme sikoyo okomba yango après obanda sikoyo kosala nini kaka mwasi wana mais bozomona te kende bozozwa badémon en personne soki boyebaka te ozozwa bamilimo moko parce que ata otali no video wana mais baposa wana eza nzoto ntango ekokoto yango bozomona bapapa misusu bazokoabize na bana na bango avec des choses comme ça. Mama na ngai ya mwasi soki oza na mobali aza ndumba makasi okuti ye na bavideo oyo ya boye conseil gratuit nga napesi yo supprimer video koluka te bamari de nuit na bafemme de nuit batondelo na ndako par rapport à quoi parce que yo okende kotransmettre esprit wana epai ya bato mosusu epuis milimo wana ntango ekokabola ekotika yo te erreur bino bosala nango wana ekotika yo te soki omoni yango oefase yango kozongisa mabe na mabe eza solution te ndeko mwasi
yo poza na masumu masumu munene ezanga po mwasi wana abimi na mobala mutu oyo asala lisumu te nde nzambe aloba alobaki mpe kaka na mwasi ya ndumba oyo asala lisumu te atombola libanga abamba mutu nini libanga abamba mama wana libanga soki abimi na mobali na yo peut-être ba erreur mpe misu eza bandeko na biso basi misu mpe misu mobali wana mpe azalaki mpe bien te mobali wana misusu abimi mais eloko oyo eza mabe kotika video ya boye te na portable ya mobali na yo efface et puis lisusu yo moko mpe kosala justice na yo te parce que yo mpe oriske okende prison nga nazoloba na communauté na biso bato ifo bakota sikoyo baprison mpona bapiège ya batelefone bato ifo bakota omoni nga moto enregistre nga nazobeta sete nango soki ezali bapekisa ye nga te to ezali kaka te parce que mpona moto wana nga asala soki basimane na ngai nameme na justice ya Suisse na ngai natia mbongo anje natie baavocat vraiment nazwi ye aza mosika me tozosamba na ye mpona kokorige bacongolais. Et puis maman nanga yo ozi vidéo ya mbanda na yo ya mutakala wana ozi partager oko risquer prison na ba États-Unis kuna mashilo jova esika baza kuna ba blaga kate biso pe na Suisse ape ba blaga kapete soki botala ndeko na biso congolais o na Canada ne bazo refler na Afrique ne ba pesi 7 ans de prison po pesi kaka ba mindele sida po kaboli yango indele babi non ezalaka te ndeko mwasi oyo yo kokuta video ya pornographie mobile na yo azalaki na makango basali bamona bango bafilme yo ozi opartage yango oyebi ngambo nini yo komema eza justice parce que ndeko mwasi wana oyo asambwe te parce que ayebaki pe te asali yango na nkote eza ba piège eza ba histoire mabe bandeko na biso ba africain mingi bakomi nango eza ba esprit moko mabe ya boye ndeko na biso ba africain soko ozolinga sikoyo mwasi azoboya akubasi bakomi ko bazoboya bino akobolo basikoyo ni tozala te na système ya ndenge ya nini ya nini ya nini oyo nakoloba na système entre biso na biso tomibatela na biso na baposo oyo ya biso na biso baafricain tozala na baesprit wana ya komibatelana mais tozala te ke non yo ndeko na mwasi déjà otie na système ya boye ebongo siko mondele soki azwi osala ende nini oyebi bakindoki ya bato misusu kindoki lelo eza lisusu ya kokanga misu te kindoki ekomi ya polele. Mais eloko nga nazobeta nde sete mingi motivation ya video ya mutakala ya pornographie comment ndenge nini na peuple africain bato mangala ndenge bazalaka soife ya kopartage video wana azopartage yango atiki kutu bato ya media okomi ntina bato misusu ya privé video ozopartage nga mpe naza awa naza na bato nga ntango bamama bandeko batindeli nga bavideo wana na partage yango na partage yango na motu te mobali nanga kutu nde eza tofandi kaka tozokolobela ndeni comportement ya niveau ya biso baafricain eza bible elobi on donne que ce qu'on a ndeko na vie zala na eloko ya malamu ya koenvoye na vie ya motu même verset biblique même video ya mateya même totala neni niveau ya 5 chantier ndenge ekomi esuki wapi avant ou après toyeba ndeni biso moko tokocontinue lisu na 6e chantier même misusu ndenge eza wana situation nini ezoleka na niveau ya Afrique toyebi te misusu nzambe asa kiteli bakote nini tozobongamaka yo ozo kopartagele bato bavideo ya mutaka video ya mutaka na bandeko nanga miso nde na kodesinfecte yango nga na kodesinfecte miso nga nayebi te bino botali misusu bandeko mais eza bamvutima nao mvutima po mwana mobali wana ndenge azwaki inspiration wana ya kofilme ya kosala bavideo wana toyebi te badimo nini ekangaki bademo te me badimo nini etindaki ete tala milimo ekomi kose transforme milimo ekomi kose transmettre bongo na bacourrier na bacourrier recommandé na bandeko mwasi vraiment aza pena mwana mwasi moko non ndeko eza baesprit ya bafemme de nuit ya bamari de nuit baesprit oyo ezoya kokota na bandako na bino mpona kodivise bacouple na bino bandeko nanga bofungola miso
Ce qu'on vu vidéo ya boye, oyebi ke mutu aza mutu média. Aussi otindeli ngai o supprimer. Ndeko, yo ko transmettre pe pa mutu mususu. Est-ce que zo pesa ye Bible ndeko na ngai? Est-ce que tant yo zo transmettre mutaka ya moninga ndeko na mwasi? Est-ce que osungi mama? Osungi te. Bandeko na yebi ke bandeko mususu oyo bolinga ngai oyo ozaka polanda l'émission, peut-être bosalaki yango, mais Bible eza koloba na biso ke non toza wana toujours au hasard fort va soutenir ba faible. Alors toza mpona kobakisa na 1 plus. Naza pona jugement te, mais naza pona 1 plus. 1 plus nange eza ke non tozala bana nzambe ya solo. Bana nzambe oyo baza na motema ya compassion. Bana nzambe oyo baza wana il faut misusu koloba maman moi sanza pourquoi ndeza wana toba totindelo ka ba vidéo ya nini ya mabe bongo. Parce que nga pona loba toza wana na bambote na papa na biso évangéliste Victor, bambote na papa Trésor, bambote na mama Ida Jida, bambote na ndeko na nga mususu na moni awa boze belé bolimbisa mwa muke bandeko na misu na tangi bakombote, bambote na mama Anna. Alors misu mama moi sanza nga eza normal parce que na lobaka na niveau ya média et puis nga na façon de nazala. Peut-être yo koka oza boete na sens que yo zio oza neti ngata on a joué on a partagé on a partagé na ngala mutu te, mais na garder ngo. Pourquoi na repartager on a tinde la canesse? Non. Pourquoi na le tinde la maman Zélia la fraise? Non. Pourquoi na le tinde la maman Lidindoi? Non. Mais bango ba ko tinda eza mabete bandeko nanga. Parce que ngala za wana pona kosangisa, mais eza te pona o panza lisusu via mutu. Bandeko mibali na biso ba africain boza babe nazo mélanger te, mais ça c'est pas gentil hein. Eza malamu te biloko o bozo sala, ça c'est la sorcellerie hein. Et puis bandeko nyo surtout oyo bo sali ba makambo bo ndenge eza wana il faut bo senga nzambe bo limbisi hein. Eza malamu te o bozo sala. Et puis muta bota ki nzambe zalaki mwasi hein. Mama Maria. Alors so bozo toucher basi boye bozo sambwisa ba kibobiso boye eza lokwa pe ndenge eza bozo sambwisa Mama Maria ozomona. Parce que Yesu pe babota ki est normal. Mama Maria azo pe zema 9 mois babota ki est normal ba ndeko na ngai. Ba papa na biso. Vraiment ça fait mal. Ba mbote kana noko na ngai étoile du berger. Eza malamu te. Alors bandeko oyo nyoso boza na vidéo ya mama na biso, mama oyo vidéo ezotambola na nini na Facebook, azosala amour, azosola na téléphone. Donc papa na biso pe ndenge eza wana aza papa moko ya motema mabe azofungola ko nzoto ya mama lokola atiaka yango soki ba pizza. Alors ndenge eza wana bo supprimer na bo amour du prochain. Amour du prochain. Bo supprimer vidéo. Parce que eza vidéo oyo na kati ya répertoire na yo erote ya yo niloko moko te. Par contre eko maudire yo. Pourquoi ko maudire yo? Kende kotanga na Lévitique. Parce que ozo mona mutakala ya mutu. Misusu okoloba ke non maman moi sanza. Ngana zo mona mutakala ya batu te. Ngana ye pona koloba makambo oyo ya mabe kotelemela yango. Mais yo misusu yo za wana au moins mutakala mutu o garder yango potala kango. Eza malamu te. Bibo kasaka portable komema biso ekomemela biso en foutima te na sens ni. Portable ndenge eza wana. Tant yo ozotala pe loko misu. Tant yo oza esprit faible. Mais zo benda yo. Ezo benda yo pe esprit misusu. Alors bandeko na nga ndenge eza wana vraiment toza wana vraiment pona ko sungana ko bakisana ba 1 plus. Toza wana vraiment pona ko bakisana ba 1 plus bandeko na nga o nyoso tu bo zwaki vidéo ya mama na biso wana bo supprimer vidéo ya mama na biso na amour du prochain bo supprimer yango. Eza vidéo ya elengite asali na mkote azalaki piégé ezala mobali ya batu te. Toyebi vraiment source ya masolo bien te. Soki mobali wana ba promesse ni na pesa ki ndeko mwasi makam ni bolingo la bango ndenge bandelaki vraiment toyebi yango malamu te. Biso tozomona kaka te mwasi ya batu mwasi kolo mobali nde mutu asimbisi yebo bongo bino pe bakolo mibali oyo boyokaka nani ba conseil te
nga mama Moïsana nazoyebisa bino ebele bokokende na justice na kozwa ba video oyo omoni mobali na yo azokouche na mwasi amifilme alembi mosusu ndenge eza wana abosanaki kolongola alors mobali yo sikoyo ozwi te tika nasambusa ye okokota prison soki oza na bakamarade oyo balobaka non ndenge eza wana mabe kota kaka ndeko na nga mwasi nga nazoyebisa yo loi ezokointerdire yango boyebi kombi bokofuta tantine wana bato bangala ebele baza wana misusu basalaka makambo ebelebele nde koloba misusu mpona bango kaka bande ebelebele na poto mais sira totala ndenge loi ezoloba loi enano ya mindele ya biso baafricain te loi ya ndenge ya mindele boyebi bokofuta mama na kombi kaka ndenge mutakala na ndenge esambola banda na ndeko mobali sikoyo oyo toyena na mutu oyo bema partageaki yango numero 1 mama na soki alobi otika te akende yango molai bambongo obima wana mpona droit ya nzoto na ye ndenge asambwe sipoze oke ndeko mwasi yo tosali yango mama wana toyebi te soki aza esprit faible to na susi boye amelikisa se suicide mso amibwaki parce que mutakala na ye ekomi partage nzoto na ye ndenge bafungoli yango boye lokola bazofungola porte d'entrée nzoto na ye ndenge bafungoli yango boye sikoyo na milie boye mso mpona bana msusu mpona soni amibomi ndeko ntango mpe bosala makambo vraiment boyebaka te bozomona sikoyo pourkoi nazoloba ndenge diable azosala alors bandeko na nga nyonso oyo bozalaki wana mpona kolanda mama Nicole Moïsanza donc nzambe apambola biso nyonso tu toza wana mpona kobakisa na ba 1 plus vraiment parce que makambo oyo eza na kati ya communauté na biso baafricain ebele kaka nde nauti koloba naza korepete bamama na bapapa ebele boza na poto ondire lelo avenir ya bana lobi ezoyeba na lisusu te parce que bamikolo mingi makambo baza kosala vraiment baza baingrat envers bapapa oyo babotaka bango oyo bakolisaka bango na bameilleure éducation bamama oyo bapesaka bango éducation mais génération oyo ya bapapa misusu bolo bamama oyo na bapapa yango mpe oyo mpe bino mpe bomi basuki ya pembe na misusu bakoli ba age ebele boyebi bamokili ya kala ndenge ezalaki na éducation bopesa bana na bino chance wana lelo biso bamama mama oyo aza na bana na video wana bozotinda wana bana na biso bayebi batartile mpe akofungola boye mwana omona video wana miso ya mwana ifo ekenya na pharmacie baluka toluka badesinfectant ya makasi miso ya mwana ekoki kobeba mwana akoki kozala ndenge eza wana envoûté na bamakambo wana amoni peut-être video est-ce que bozoyeba baconséquence wana misusu te oyo bosalaka mpe soko yo moto ozwi chance moto ya liboso ozwi chance ya video ya mutakala ya ndeko mwasi otindeli moto ya media ostope wana bato ya media na biso nayebi ke bamedia na biso ya baafricain misusu bazoluka bamisala bakombo na bango misusu bazoluka soki atie makambo ya mutakala kaka ndenge media na biso ezalaka bato bakotonda nde mama Moïsanza azobeta sete boye bato bakotonda me makambo oyo importance bato misusu bamama mpe bamikolo bapapa mikolo bakipaka na bango te oyo bemission ya pamba me ntango bakoyoka place oyo keno bafungoli se ya mwana mwasi batiki papa wana mutakala bato ebele bakoya wana nao bakotaka te bakoya mpo batala me bamedia na biso nde bojoue mpe rôle ya makasi bobatela banzoto baninga s'il vous plaît tosalela amour du prochain ndenge nzambe asengi amour du prochain ezaka na ndeko nde bobotami papa mo mama moko te eza na moto oyo oyebi te ozomona bazosala ye boye ndeko na ngai sunga ndeko na yo nzambe apambola biso ezalaki bongo mama Nicole Moïsanza oyo asalelaka bino émission tozokende wapi eza bongo mpona changement de mentalité pardon eza kopermettre biso to avancer mpo kamina kokozwa papier ya Western Union eza kopermettre biso vraiment to avancer tokende liboso na ndenge moko ya malamu alors naza koprofite encore vraiment lisusu mpona kobeta sete lisusu ndenge na bandaki mpona koloba makambo oyo eza koavance biso eza makambo ya malamu nayebi ke eza na bamama na biso bandeko na biso mpe misusu oyo baza
na kati ya communauté na biso baza kosunga biso baza wana mpe kolinga keno communauté e avance kende malamu nabosani te koremercie encore mama na biso Jeanne Mpoi, merci beaucoup. Nande gozo sunga lisusu bana Congo peuple congolais, bandeko banana Beni. Merci vraiment na soutien na yo, merci vraiment na implice bakisaki. En tout cas na kendaki vraiment pona kozwa makoki oyo pona kosunga est à Congo na place oyo banjoto ya basi ya ba congolaise ndenge bazoboma bango ndenge bazoko violer bango pona kotinda bakisi na makambo o etika même babilamba même makuta kozipa ba mama na biso mama Janine Mpoi nzamba pambola yo sunga yo makasi na libota na yo et na bosa lisusu te message pe comment ke pa bandeko na biso ba papa na biso o bazali ko organiser pona ko essayer ko aider bandeko na Beni mama Mire Bonard na pese ba bote mingi alors ezala ki bon mama Nicole Moisanza o asala kabine mission tozo kendo a plutôt za wana pona changement de mentalité Nzamba zala na bino et puis butu malamu.